Shalom peuple de Dieu, en tout cas merci beaucoup. Je suis là, moi Betty Massengou, donc Betty Massengou, la journaliste internationale. Donc je suis toujours au service du Seigneur. Comme vous me voyez, je suis sur l'avenue Makanga, ici dans la commune de Lemba Terminus. Pourquoi je suis ici? Nous allons savoir. Donc, Toroye va dire pourquoi dans l'avenue Makanga. Donc, voilà. Pour Tolobarango Tenon, image de Lobaka mieux. Alors, on a un témoignage d'une sœur, Oyonzambe Asalemi, le Dieu de mon père. Le pasteur Olivier Temetem, le gardien de l'arche, le Dieu de l'église Réobot, Asalele Makambia Kokamwa, la sœur est vivante, Azana Mouana, donc Azana problème à Kobota. Je me reviens au Kota. Na Katandaku, Toyoka témoignage ensemble, on a bilo de partout. Vraiment, merci beaucoup. Et merci déjà, na bande Kobozo na biso awa na Kinshasa, Bobozo na biso Libana Mboko na Libanga TV, ainsi que Canal Futur News. Abonnez-vous massivement, c'est une façon de nous soutenir. Voilà, merci beaucoup. Tout va déjà, maman. Maman, bonjour. Vous allez bien, maman? Nous connaissons l'église au monde. Ah bon? Oh, mes condoléances maman. En tout cas, courage pour éviter, hein, maman. Voilà, en tout cas, merci maman, courage. Et alors, tu as le pango. Voilà, merci. Donc, voilà, tu as ce qu'on a le pango à venir en Goyo. Donc, maman la biso pe yaka prière. Donc, le pango yangoyo, ils en a venu makanga. Dans mon coup affiche, il y a Maison de mon père, il y a 13e édition. Donc voilà, détruire le fondement maléfique Otosuksaki na terre en GD. Donc détruire le fondement maléfique de nos familles. Donc voilà, toko tasko na kata lupango. Maman, ça bien? Ah, na moi non plus mais ça moi, pas normalement. En tout cas, merci beaucoup. Un joli bébé la biso, bébé Azaria. Bébé, ça va? Allez, fais comme ça. Fais comme ça, pasteur Olivier. Fais comme ça. Bonjour papa. Bonjour papa Olivier Témé. Bonjour le pasteur Olivier, les gardiens de l'arche, les jeunes lions. Bonjour l'église Réomot. En tout cas, bébé, en tout cas, tu sais pas, maman, bon, Dieu ça bien. Pour aller créer les toko. Vraiment, ici, yo, on va mis choisi. Il y a des endroits pas si bien dans le linga. On va attacher choisi, moi, linga, la tape, moi, pas si problème. Maman Azaria, les moutons, vraiment, aïe, l'histoire, bien, vous allez depuis. Obanarazemiti oke kobota makamunyo sokomela ki maman Azaria ma akose mon na biso très bien na lingala wana enya ko ba ba comprendre yebisa na biso ezala kindeli pour ma éducation donc zemi soki bota ezala boye tango na banda zemi ezala ki na kobango bona boti doa fa na césarienne. Maman, pour ça, on a dit que estimé, maman, il m'a coupé, bah, tu vas jouer, bah, il fois, na como banga, na como tu na batu, vas jouer sanga hotel, longola zemi wana, okokufa, po césarienne na 4e, eza risque. Ah, na tuni batu mutuko tika okobota na como sambela kaka kosambela tina eko kuta na mama Azaria, moko batiti ngomba. Atikanga kutu na keti na eglise na keko kutana na se mususu kuna tokie na ye tokomiti na ngomba kuna tosambeli mama moko apesinga profesa lokusambela makasi kokotana eza na riske nazongi ndako nasambela kaka nakotaka na ngai pa pasteur Olivier te nayakaka baseminaire na ndenge na kita ngomba komokanga makana Azaria zo yebisanga kobanga te okobota na yo nzamba kosunga yo okobota na ozala makasi ti mokolo moko zemi ebali pasi nake na hôpital kokoma na hôpital na fandi po Azaria nde nabombisa mbongo natindi mobali na ngai enosenga ye mbongo nakote kobia ake kosenga ye namoni mpe mama Azaria aye
tuninga ndenge ozamba ozanana na lobi nazanga moko ya lobi te azofandisa otiokota nde nakozonga ofandi na ye mpasi azeni nini basenganga boye kaka nde azobalika bakati esili tolali balobi bakosala nga sezarienne wana te balingaka bazolobaloba o toyebi te kati ye mepe azwaki zemi mona aza moke toyebi te ezali tolali ntongo etani bayekolakisanga mama azali alala libanda bayekolakisanga lamuka tokilisa tokozana nani nalobi naza na ndeko na nga azali ya babengi saldoshwe omasaldope bobandi opération baopere ngai ntango baopere ngai babimisi mwana bapesi ye mwana azala bien te mwana azala ondire moto akokufa azopema bien te bakomi banéglige ye o mashine ezosala te nde mama moko ayebisa azali azwa mwana tie na tolo azali azwi mwana tie na tolo ti kobanda 4 heures wana ti bapokwa nde aye kokitisa mwana ntango aye kokitisa mwana sikonga nauti saldo nakomi koyemba nazokumisa nzambe ya Leopold nazokumisa nzambe ya papa Olivier nazoyemba na banzembo to bandoyemba kuna na ngomba na se anesthésie mama kuta azopekisanga tika ozobaluka kote kosua yo nde anesthésie esili azali ake kotuna badokter bayebisi epesa apesinga mwana ye azongi ndako lokola lobi mpe aye ofandi kaka na mwana azolandela mwana batraitement mwana ende azobalukanga koto makasi eza te nafandi hôpital yango telema bagratuité oyo ekomi obima obiki ntango nabimi naye kozonga ndako azali aye kotala ngai yebisi ngai solo oza bie nayebisi ye nazali ayeli mwana kutu moyize na bamai ya mwana babiloko ya mwana tofandi naye awa na poko alobi te nakende mpe azali ansenga ye sikre mpo libumo evimbi nga peut-être eza makila ubie ye mpo nazomela ti te naye awa nayebisi azali apesanga sikre alobi debora libumo evimbi yo makasi eza nini nayebisi ye nayebi te soki eza nalobi te libumo eza siste zwa nanu sikre kendomela ti nabi sikre nakekomela ti ntango nameli libumu changement te tolali lokola lobi telema pote ezalaki mopesu pote ebebi natie na hôpital moko ya privé balandelanga nanu kokoma kuna lobi te zonga hôpital place ebota bamona problème eza nini nde nazongi azali akuta alandanga kuna na se ya mbula yembango mpo ntango bayebisa ye nake hôpital ya bani nde atuni docteur wana azali alobi tomekana mizonga segabilo kokoma segabilo leka échographie naleka échographie oyo tomoni mwa mai moke kaka tokovide yango na baantibiotique eyokende ozwa mwana zonga hôpital naye mpe kozwa mwana azongi hôpital tofandi na hôpital bakotisinga salle d'oyo pasoli pota yango pembeni bakotisi misapi bamona soki mai yango eza na baposo wana pembeni eza te bayebisinga ozofanda panda 3 jours tozosoigne opota wana emata tokanga yango place tokangolaki nabokesaka nafandi ta mosusu nakozanga mbongo akiso moni azali aye apesi nga mbongo somba akiso bien mama aye apesi nga mbongo akiso nafandi changement ezali soki bato baye kotala ngai monoko makasi soki batuninga oza bien naoloba naza bien bato oza bien te elongi esi echange mokolo mosusu mpe nafandi nalobi nzambe nokufa liwa makasi mpona nokufa ondire nazokufa te nga moko nomimona te me bato basi balemake nakomi opanza mai na hôpital nakomi olela bake kobenga bamilala nayebisi bango bozo néglige ngai depuis ntongo nazwikisi te nazalaki na hôpital ase bino bomatisi nga likolo siko bozoya te o te problème nalobi nazoyoka libumu basi bamai mpe ezosopa na sali te o te yaka totya yo mai lisusu alobaki batyenga mpo bakende otanga koluka vene bazwi te siko nakomi oyoka bagrampe
makolo maboko na komotafuna nazoyebisa bango bomona nga te naokufa oyo ezalaki nga toluka vene baoluka vene nayebisi bango ngai nazokweya ndenge naza boye nalingi nakweya bolalisa nga te esika moko bokepanga o te zala makasi kaka ntango siko nalingaka nakweya namoni ndenge tomata ngomba namoni tomata ngomba ndenge nazalaka na elamba oyo na bandolata na bamama wana tozalaka na bango namoni nagangi mbala moko nalobi nakokufa te au nom de Jésus nde papa wana alobi seke mama azomona mabe bamatisinga na mbetu bazwi mai batie ngai babengi ambulance kobenga ambulance nakomobondela bango te botransfere nga te o te tozotransfere yo problème na yo oyo eza ka okende hôpital ya monene batele te basoigne nafandikaki na batienga na ambulance na mai na nga wana tokende ka na moto ambulance namoni ayebisinga mama nayebisi ye papa nga to ondire nayebi alobi problème nini nabetele alobi te place balobi totinda yo eza place akate nzelanga meka kotunela o na ashiji nayebisi esanga atuni ashiji nzambe kaka ndenge azalaka na makambo na ye balobi te place ezali boya na ye kokoma ka nazokoma minganga otya maboko na balobi oyo bebe balongoli nga na bilamba azalaki nango balongoli bakatete nyonso wana babwaki bato batienga na dushe bafongola pota boye babangi batuninga ozovivre ndenge na pota alobi nayebiazomoyeba te balobi te ata na mbeti batienga na mbeti bakotisika nani na bango vene emonani bana moko babendi makila bake komeka makila na ngai bayelinga makila ntango bayelinga makila balalisinga na mbeti ko bayelinga 4 docteur ntango bayelinga nayebisinga ka na yo oyo oyo nayebisi bango na opération ekosimba te bayebisinga te oza mama bana kobanga te nzambe azali okobika na yo kobanga nayebisi bango